Likambu ezopesa paola vertige yango oyo. Oyo image boza komona ya Karine Mokonzi na château na Tigre Noir. Eske eza bongo to eza bongo te? Toloba o toloba te. Likambu nini boza nango posa ya koyeba te? Eloko ezali kopesa vertige yango oyo. Bomba bomba mabe. Bomba bomba mabe. Naloba loba. Nasakola sakola. Ngaye nalobaka kaka makambo oyo nazomona pe nazoyoka. Bongo oyo namoni natika te. Eloko ezopesa Paola Lopele vertige yango oyo. Mokili yango atuka ezali penza elengi. Mokili oyo guboye. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko biso nyonso tozolanda na kanisa même ozalaki kidiba ozali deja ko comprendre muke. Na kanisa bino moko bomoni yango malamu. Alors pourquoi photo oyo Paola Lopele alalelaki ya ye Tigre Noir na lipeka sima photo yango Oria Longola ye akamati photo yango abombi elongi parti ya Tigre Noir. Eloko nini eza wana? Eloko nini ezoboma ye? Pona nga eloko ezoboma ye ezali kaka video oyo couple ya Karine Mokonzi na Tigre Noir yango nde ezali koboma ye. Yango nde ezali kopesa ye vertige. Yango nde ezali kolangwisa ye. Eloko nini eza kosasa ye? Pananga ezali kaka couple oyo. Yango wana Paola aza kokontinue kokrake. Eyebani te soki Paola akokata bilamba to ndenge nini. Bandeko bokanisa teke foto wana abombi elongi ya Tigre Noir ezali par hasard. Bokanisa peteke etali biso te. Non. Parce que Karine Mokonzi azali mama YouTuber. Karine Mokonzi azali icône. Karine Mokonzi azali transparente. Alors sikoyo mobali na ye azali muta YouTube? Non. Mobali na ye azali ya mondoyo? Non. Paola aza ya mondoyo? Oui. Paola azali mutu ya communication? Oui. Paola azali mutu ya chroniqueuse journaliste? Oui. Alors likambo ezali awa yango yo tokoloba. Toloba o toloba te. Soki Paola tokoloba ya ye eza te tozoloba ya Paola, mais tozoloba parce que Tigre Noir azali oyo azobala Karine Mokonzi. Alors toyebi azali Tigre Noir, azali tablette ya chocolat pe aza na mwana. Eske nani amoni mwana wana te? Nani amoni teke Karine Mokonzi sa memaki mwana? Alors bino tu bozolanda na ba oyo bazobanga deja Paola, na ba oyo bazobanga ete, na ba oyo balingi bayeba ekutu te. Mais awa ezali logique des choses. Boza sir bino nyonso o bozolandanga, boza na posa boyeba mama ya mwana ya Tigre Noir sokaza nani. Bozoluka bomona ata elongi na ye même na video. Bon, nga pe na yebi te. Na lobi pete keza Paola.
alors nga kaka oyo nayebi Paola alala na lipeka ya tigre noir. Eloko biso nyonso mpe toyebi kaka Paola alala na lipeka ya tigre noir. Me eloko mpe toyebi sikoyo oyo eza kopesa ye vertige ezali nde lipeka kaka ya tigre noir ndenge alalaki lelo oyo aza na la baronne. Yango nde ezopesa ye vertige. Soki même bolandi video oyo alobi, bien sûr réponse apesi na mutu mususu te, apesi nde na papa robot parce que papa robot alobaki na ye yo ozofinga basi ya bangolaise. Tala mama mwana nanga oyo azalaka na France, ye azali angolaise 100%, ayebi ni Congo. Bon, akendaki Congo sikoyo na kimukolo, me ndenge azawana aleki yo na kitoko musika na nyonso pe na valer pe na koloba balangi na mayele na makambo tu. Yango Paola Lopele aza kozongisa réponse. Mena suka ya video soko landi bien, Paola alobi Kisinjora aloba soki na mwasi nini yango wana yo batunela o deja boye basala boye wana eza clair et net, boyebi soki alobeli yango nani. Menga na kotia kombo te, bino moko botia bakombo na mitu na bino. Alors soki tozolandela yango parce que eza logique, eza normal, biso pe foto yeba moi passé ya tigre noir. Pourquoi pas? Parce que aza makangu ya Karine Mokonzi te. Tigre noir azali fiancé. Tigre noir azali mobali oyo akozala na Karine Mokonzi. Bien sûr eza obligatoire te toyeba passe na ye. Mais non, biso tovandi na biso calme, mais toza na posa kaka ya koyeba yango po azali nani mobali ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alakisaka biso oyo ya ye passé ata alobi nyonso te, mais oyo alakisaka eza suffisant. Mais biso pe ya tigre noir tozo tinda te alakisa biso, mais mutu nyonso bisika aza na posa ayeba. Boti kosala samblake neti bozolinga koyeba teke mama ya mwana ya tigre noir aza nani. Botika baje wana. Est-ce que bino jamais bolinga koyeba ke papa ya Mida soka azalaka nani? Bolinga ki boyeba. Bolinga ki boyeba teke papa ya mama Mampata soka azalaka nani? Bozala na posa boyeba. Alors botika baje bozoluka pe boyeba oyo ya tigre noir ex na ye aza nani? Bozolinga pe boyeba Paola Lopele oyo alongoli foto alongoli koto foto te. Ye penza azua foto yango atiki yango kaka bisika ezalaki abombi sikoyo. Donc a chante image abombi tigre noir wana ezali plus ke kolongola. Parce que biso nyonso toyebi tina ya kolongola ba photo ou bien to imaginaka tina kolongola ba photo. Neti nga naza homme seul soko ye na ndaku nanga effectivement okomona ba photo ya ba ex nanga mosusu. Mais soki otuninga papa robot ndenge oza boye namoni ozolela ba ex na yo to ndenge nini. Ngana kopesa réponse juste soki na tia ba photo ya ba ex nanga parce que ngai na ya na mokili oyo pona bozwi na bilengi. Sikoyo naza na basi ebele bapesanga bilengi. Alors sikoyo ba oyo baza neti be coupe ndengo mona kokena ndako ya boxer alakisi yo de coupe mazana 27 coupe to 12 coupe ou bien be coupe misatu matie e coupe moko po boyeba kaza champion. Alors ndenge pe ngana tiaka ba photo ba ex nanga pamba te bayeba nazali penza champion ya bilengi. Alors sikoyo ba misusu pe soko koti na ndaku na ye okomona photo ba pasula na katikati mususu abunga etikala moko. Bino tu bokanisaka deja ke oyo si bakabwani bongo te. Ou bien photo yango eza kaka batia bik na kati bapasola. Bino moko bokanisi ke oyo basi bakabwana to bokanisi o bokanisa. Mais tina mutu wana tie photo boyebi te soki po alakisa bato bokabwani to po asambwisa mwasi to mobali to likambo nini ezalaka bongo ebongi ye moko apesa bino explication.
Sikoyo Paola Lopele yepe ndenge abombi elongi ya tigre noir. En tout cas, wanetindi biso to zonga lisusu kuna to yeba pona nini azako bomba elongi ya tigre noir. Atiki kaka parti mwandamba lipeka o ya lela. Alaleli kaka lipeka. Buka lipeka ma. Non, ezalaka bongo te. Buka kite ma. Non. Bon, na yebite sokeza buka kiti to buka lipeka. Alors, biso toza batu. Yako yeba toza na curiosité. Lokola tigre noir alobaka na ete. Lokola tigre noir azana ye calme. Kaka na musala na ye, ne sport na ye alesaka ba tablette ya chocolat na ye na oyo ya ye mwasi Karine Mokonzi. Me biso toza kakawa tozo zela kaka oyo babengi libala. Me tozo zela pe oyo ekoyela biso eye kaka tolandi totali penga papa robo soki na moni pourquoi na bomba. Po soki na bombi bino boko yebango kaka boko tonga na matoi ngana ko rate ko yebisa bato ya ngai. Ndenge bomonaki deja photo ya Paola Lopele ndenga bomba ki parti ya tigre noir. Bozo kabulango entre bino na basongi. Voire même na obasaka basongi te si bakabolaki. Ba chinois na kosi eske bino boyebaki yango te. Na kosi gros bébé Jenima yoza kuna ozali ami na Facebook ya nani ya Paola Lopele. Est-ce que mona ki yango te charge même na ba charge ya Karine Mokonzi ba yebi yango bongonga papa robona ki bomba koma même ba charge ba défenseur surtout ko to bana membre koloba te bana membre ba mosantu ba oyo Karine Mokonzi akontaka bango soko ba yebi lika mutu na muta bombi yango bongo ba mama autorité bango balandaka kaka nzela moko autorité kaka Karine Mokonzi autorité morale. Mais soki bamoni likambo boye babombi yango balobi non biso totalaka likambo mosusu te kaka totalaka ya la baronne. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Oh tigre noir. Est-ce que tigre oza tigre noir? Tigre yebisa biso ou bien bombela biso me bango bazo bimisa ndambo me likambo nini bazo bambimisa biso to yebite biso tozo sela kaka libala oh libala mwasi mosusu banda lala na lipeka lelo ya koma ko krakele biso moto moko te ayebaki Paola Lopez azalaka mwasi ya mobali te kasi ya mibali nyonso wana pona kaka lipeka eloko biso tozozela eza kaka libala ya Karine Mokonzi la baronne yango wana oyo eza koya na oyo boza komona eza kaka puissance ya la baronne nana Tembeke. La baronne azalaka autorité morale azalaka icône akokopesa moto liboma sanke batu bayebaka sokomi na liboma na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.